Toye kolobela likambo ya kosomba ndako to pe kodefa ndako na mboka ya États-Unis d'Amérique. Na koyebisa bino bosolo ekosikola bino. Boyebi nazali na mboka Amérique, na mekaki kotambola pe kotuna metuna pe kokutana na batu wana komeka kotuna bango mituna oyo biso bapaya na mboka États-Unis tomitunaka. Yango nde lelo kaka na emission lelo bokozwa biyano nyonso lolenge ezalaka kaka na kati ya lisolo ya Congo. Boki mambangu bosabone na lisolo ya Congo kuna nde place na lobaka bosolo esikolaka biso. Na YouTube na biso lisolo ya Congo, na Facebook na biso lisolo ya Congo. Bonjour pe, bonsoir bandeko na ngai ya lisolo ya Congo. Tozali bongo na mboka Ohio Columbus. Oyo ezali na kati États-Unis, ezali na ba zip code ebele. Lelo toye kolobela likambo ya boponi ndaku, kosomba ndaku to pe kodefa ndaku. Pote ezali na lolenge mibale ya kozwa ndaku awa na mboka États-Unis. Ezali kodefa na kosomba. Biloko mibale wana nde bandeko na biso bazwaka ndaku na lolenge wana. Me tokolakisa bino na lisolo ya Congo lolenge nini okoki kopona ndaku na mboka États-Unis place ozali. Ezali très important. Toloba bosolo esikola biso. Eloko ya liboso ezali nanu kopona place yo ozali. Ozali kote nini? Ozali na kati ya Kisasa, ezali Ndakisa. Ovandaka na Bandundu, ezali Ndakisa. Ovandaka na Kwilu, ezali pe Ndakisa. Lolenge wana nalingi koloba nini? Nalingi koloba ndaku na kati ya ville ezali primo kote na ba province mosusu. Ezali primo kote na ba village mosusu. Yango wana nde nalobi boponi ndaku na place yo zali. Eloko ya mibale esengeli kotala bitelo ya bana. Pote awa na mboka États-Unis ndaku emataka pe par rapport ya district school. Koyeba kuna etelo nango batravayaka ndenge nini. Eske ezali etelo ya malamu place nalingi kozwila ndaku. Parce que bitelo awa na mboka ya Amérique ejuwaka pe na influence ya lobi ya mwana na yo. Okomona sisi kelasi baza kokoka kozwe na mosala te pote bayebi place atangaki na bamboka wana ba classe na bango niveau ezali na se. Na koloba lelo bosolo ekosikola biso. Oyo elandi ezali nini? Talo wana ezali kozwa influence nango par rapport nanu ya ba ville. Esko vandaka na Kisasa, ezali tingana nazali awa na Ohio, ezali grande ville. Ovandaka na Bandundu ville, ezali ndenge moko mutu azali kaka na Kisasa, mais azali na place reculée. Eske avandaka na Kwilu elakisi okeli susu mwa mosika. Yango nde elakisi talo ya ndaku wana ekopesa malolenge moko te. Ezali vraiment ndenge moko te. Na kati wana likambo ya bitelo ekoti na kati ata koponi, me bitelo ezali na influence makasi na prix bongo ya ndaku to pe talo ya ndaku. Oyo elandi ezali nini? Ezali esika nini yo poni pona kosomba ndaku. Boyeba bisika ekokanaka te. Ezali lokola moto azali na ndaku na makampagne na Bandalungwa. Eske mutu Kinsenso bataxe oyo ya kofuta, bataxe foncière oyo ya kofuta na Kinsenso na mutu ya kofuta na Bandalungwa na makampagne to na ville ya Kinshasa, eske kokokana ndenge moko na mutu azali na Bandundu ville
to mutu azali na kimpese esengeli toyeba ekotikala kokokana te. Donc nalingi koloba boye milie oyo ekosombela ndaku to pe oyo luki ndaku ezali kodépendre na mode de vie na bango, ezali kodépendre bisika bazaleli, yango nde ekolakisa taxe oyo kofuta oyo tobengaka mpaku ya mabele. Ezali bongo na koloba bosolo ekosikola biso. Eloko mususu elandi ezali nini? Yambo te opona babiloko wana nyonso esengeli bongo obongisa kredi na yo. Yambo odefa esengeli obongisa kredi na yo. Elakisi nini? Elakisi na mboka oyo batu misusu badefaka bafutaka banyongo te. Etangu bafutaka banyongo te, bamemaka bango na eloko moko babengaka recollection. Elakisi nini? Batu nyonso bafutaka nyongo te, batie bango na base de données moko X. Oyo bongo pourcentage na bango ezali mabe na likambo etali kofuta nyongo. Tope ezali bosoto. Ezali bongo. Avant ya kozwa ndako nyongo, esengeli nanu ofuta banyongo na yo, obongisa bongo pourcentage na yo na makambo etali kodefa. Pourcentage wana bongo ekendaka ti na 100. Ezali bongo. Ya mibale ezali nini tango bongisi pourcentage? Bandako mosusu okoki kozwa ngo yo moko te. Pote ce qui est vrai, bandako na ba vila minene ezali ba 250 000, ba 300 000, ba 400 000 dollars. Et na ba ville mosusu ezali na ba mboka neti na bandundu ville. Kuna pe okokuta bandako ezali okomona ndaku wana ezali na Kisasa, mais ndaku wana ezali pe na bandundu ville, batongi yango lolenge moko, mais influence nango kuna ezali mboka. Talo nango ezali na se. Kotoyo bazali na ville, talo nango ezali likolo. Kuna soko pe lizu bazali na mboka makasi, talo pe ezali na se, mais okomona lolenge ya ndaku wana ekokani. Nakoloba bosolo ekosikola bandeko na biso. Et tango botali bongo bobongisi credit score na bino, yo na mwasi na yo, soko bozali pe mwasi na mobali, parce que salaka malamu pote bapesa bino ndaku, bakotala bongo salaire na bino, soko bozami bale, eske bakofuta ndaku oyo, parce que bayebi bokoki kozala bodefaki mutuka, bokoki kozala bodefaki bilamba, parce que ezali mboka nyongo. Moto na mutu ayebi ndenge atambusaka bomoi na ye. Ekoki kozala pe ozana na nyongo te, mais basipose kaka mutu normal na mboka ya États-Unis akoki kozanga nyongo te, bambelo yango ya kobambela. Et balobi ok, tomoni credit score na bino ezali bien, bodefaka bofutaka, bozali bato moko malamu, tomoni pe bosalaka. Wana bokoki sikoyo kopona ndaku oyo bino bolingi. Mais conseil topesaka na bato ezali nini? Wana ça n'engage que moi nazali kopesa bato toli. Eloko malamu ezali kozwa ndaku na banki na yo. Tangu bakotala makambo wana nyonso ozali malamu. Soko olingi kodefa ndaku na mboka ya États-Unis, defa na banki na yo ekosunga yo. Pona nini nalobi ndenge wana? Ezali ba banki commission mususu ezali ba banki obongo eyaka sima. Balobi yo ezalo futaka nyongo mabe yaka tokosunga yo. Ezalo futaka na yo te yaka tokosunga yo. E tangu bakosunga yo na suka bongo bakozwa nyongo wana bake koteka ngo na ba banki mususu. Donc elakisi nini? Soko pourcentage na yo ezalaki bongo efalo futa 5% par rapport ya nyongo oyo ba déficit yo, taux d'intérêt. Et na moment wana tango bakoteka yango yebaka okoma na ba 7 à 8% ya taux d'intérêt. Elakisi nini? Elakisi ndakisa au défi eloko ya mutu ya $10. Alobi banda kofuta nga $1. Mais na kati ya $1
na kati ya 10 dollars na ngai yebaka taux d'intérêt na ngai ezali 10 ezali 8%. Tango futi ngai 1 dollar ozwi na pourcentage na ngai ndambu ya bénéfice otie likolo ezali bongo. Nakoba bosolo ekosikola biso yango nde topesaka bato toli na likambo etali bongo koluka ndaku esengeli bongo koyeba ozwaka combien mpona ozwa ndako ya combien mpona ozala na mal à l'aise te. E bakredi ya babanke ya commission wana ofutaka nyongo te yaka tokosunga yo na kopesa bandeko na biso bakongolais bozala vraiment na domaine wana te luko bongisi kredi na yo oke kozwa ndako na banki na yo ekosunga yo. Nakoba bosolo ekosikola biso. E toyeba tango okei kopona ndako na milie ya bato ya mosolo yebaka pe taxe na yo ezali likolo. Ya misato ezali nini esengeli oyeba HOAP kontaka kuna elakisi nini elakisi place mosusu kosomba kokata pelouse ezali bongo bango entretien ezali bango misala mosusu ezali bango me bango moko bayebi lolenge nini badefinisaka ngo koloba biso tokozwa charge ya boye okopesa biso 200 dollars par mois et 200 dollars wana bakotyango na compte ya loyer na yo. E mosusu ezali nini tango ozwi ndako ya monene yebaka makambo no nyonso ekomi monene tango ozwi ndako ya moke yebaka makambo no nyonso ekomi moke parce que grandeur ya parcelle na yo ezali quantité ya pelouse yo kokata de grandeur ya ndako na yo ezali électricité yo kofuta 3 grandeur ya ndako na yo elakisi pe taxe na yo ezali multiplié par monene ya ndako na yo ezali bongo. Tokoloba bosolo ekosikola bandeko na biso mpona kozwa ndako na mboka États-Unis to na mboka ozali esengeli vraiment bokanisa malamu yo na mwasi na yo ndako nini nalingi kozwa. E nakoyebisa bato tango olingi kozwa ndako pe ya nyongo kende bongo na internet obeti calcul ya mortgage calcul ya kodefa ndako ezali wana bakolakisa yo lolenge nini ndako wana ezali kobina tango opesi avance ekobina lolenge nini talo nango tango opesi eloko te ekolakisa yo pe lolenge nini talo ekozala me ezalaka malamu na banki na yo pote oyo ozali kotala ezali précision ya makambo to pe engagement oyo kozwa ezali bongo. Nakobandela place tobandelaki nalobi kosala choix esengeli ya liboso kotala nano moyen na yo eske soko nazwi ndako oyo nakosomba pantalon nakotinda na Congo to pete ya mibale esengeli bongo obongisa credit score na yo parce que kodefa ya misato koprotege bana koyeba district school nango sur 10 baza na combien parce que oka kotangisa mwana obi anatangisaka mwana me otangisi ye mpona na suka bazwa na mosala te. Ya misato monene ya ndako ezali pe kolakisa talo nango na ville oyo ezali pe kolakisa talo nango na mboka pe ezali pe na talo nango. Eloko ya motu ya mosusu nautaki koloba boyeba nyongo wana ezalaka bongo nyongo ya 30 ans na bamboka mosusu tango ozwi nyongo wana neti na Ohio tango odefi ndako olobi leta asunga yo leta bongo akopesa yo 5% na yo me ndako wana mpona koteka ngo esengeli osala 7 ans soko leta apesaki yo mosolo te wana bongo okoki koteka ngo na 5 ans ezali bongo. Toloba bosolo esikola biso e ndenge notaki koloba banki na yo ezali important parce que banki na yo akopesa ba avantage nayebi ezali bongo e banki oyo ezalaka oyo nazala na crédit te boya tokosunga bino na suka tango bakoteka dossier wana yebaka pourcentage
emati likolo. Et oyo ezali très important. Yo moko ozali mettre à kosala choix ya bisika yo lingi. Commissionnaire akolakisa yo bandako. Mais eponeli. So on a commissionnaire à malamu akoyebisa yo awa ezali vraiment malamu te. Mais so ozali na commissionnaire à mabe akotika yo bongo ochola. Ye l'essentiel azwa mbongo na ye lolenge bazwaka parce que awa na ndenge salemaka moto azali koteka nde moto apesaka commission kaka lolenge ezalaka na mboka ya Congo, République démocratique du Congo, bayebi lolenge ni basalaka domaine wana nazali vraiment makasi te. Nazali bongo kokebisa nde bandeko na biso ba congolais tango olingi kozwa ndako ezala vraiment décision oyo euti na motema na yo oyo oasime vraiment ba conséquences nyonso. Toboyi tango ozwi okomi bongo mawa okomi kotala nga ondire ngane mutu natindaki yo ozwa ndako wana. Ezali bongo nakoba bosolo ekosikola biso. Et surtout ba mama tango balingi kosala choix botalaka molaya poshi na bino pote bazwaka ndako te parce que ngana mwasi na nga tozali makasi tokobunda te bazwaka ndako koyeba mwasi na nga ata soko akpoi maladi ata soko alingi kopema na ndako akoki na kopema nga moko nakoki kosala na futi ndako pe na sungi bandeko na nga ya République démocratique du Congo to pe na continuer na faire na nga ndenge ezalaka soko esengeli ozwa ndako moke pona ozala na souci te joie. Soko moni ozali no na mosolo na we belé parce que mutu na mutu ayebi molaya poshi na ye okoki na yo kozwa. Ezali pe mabete. Mais ya eloko motuya ezali kobatela bana tant ozali kozwa ndako kotala district school ango est-ce que bongo na ba 6 sur 10, 7 sur 10 e kosunga bana na yo lelo te lobi na bango. Ezali bongo nakoba bosolo e kosikola biso. Ezalaki bongo na mboka Owayo Colombis awa nde place nazali awa nde bisika na lobaka bosolo e sikolaka bato. Bosabone na Lisolo ya Congo. Lisolo ya Congo ezali chaîne na bino YouTube oyo alobaka kaka bosolo e sikolaka bato. Nakomi na suka nakopesa mbote na Fiston Mweni. Nakopesa mbote na Nyeket Tungu oyo ya papa Bobi. Napesi mbote na Mika Paswa oyo ya papa Lina. E napesi République démocratique kuna nde place na ulama. Guerre civile kuna nde place na uta. Bandalungu nde komi na ngai. Tokutana na Lisolo ya Congo. Bokoki kobenga pote bokozwa biyano na bino na monoko oyo nauti kosalela bongo émission oyo. Pona lelo na suki wana. Bayo.